opera biso 8 personnes 7 bakufa natikananga moko nga naklala na babibembe boye nakoseka jani mpona nini mpona mosala nini nasali nini oyo ayebi kalinga yanga te mobanda kopiblie kala yani motakufi nasala bino nini naniaka na ndenge na ngai naza na problème na mwa kikuku na ngai. Merci ndenge boyebele na conférence de presse oyo tolingi tosala concernant liwa ya ndeko na biso artiste Jani Faye Franco. Merci beaucoup. Ndenge bo répondre présent na conférence de presse. Alors tozali awa na gauche na ngai tozali na Ladi Esobe le roi du rire auti fraîchement na Kinshasa. Kolanda ye toza na Sami Mokili mobala pembe mobala bantando mkonza bantando oyo alandi ye toza na Maxi Bondowe mama Engalisa ngai wabino Mister Siatoul na mopanzi na ngai toza na Major Bisadidi Zolo le producteur atika kabisote eyana moi eyana butu na mopanzi ya Major Zolo toza bongo na Fioti Ngoma acteur comédien auti na mboka Suède ayaki kaka pona kokabola mawa na biso baninga na ye pona liwa ya ndeko na biso Jani Faye. Bien. À remettre biso corps. Soka zalake ninga kutana internet o azalaki na blog makila na mutu o batutaki ye na minute on mbele tozi korte police angaka benga akanga bato bazalaki pembe na ye fo abanda kosambisa bango déjà. Son police apesi biso corps c'est que le médecin légiste a fait ce rapport. La évité, on a fait une fleur. Pour parce qu'on a internet, oh, blessure, maquillé quand même maquillé la moto, a pété loco, ils ont évité, ils ont la haut papier, tous en a moto, dans la police, dans le médecin légiste. Merci beaucoup. On a posé 3 questions. Non, je ne peux pas rester ici pour nous. Jani, il y a un papier qui est signé. On a signé qui est la brine. Tant que tu as une ambassade, tu as un bon côté. Pour ambassadeur, il a dit que Fondation Maman Denise, et si Ezouaki charge, il y a corps. Il y a rapatriement, il y a Jani Faye et l'on va poto que Kinshasa. Ambassadeur azalaki au courant. Bisoto kendaki poto que nous senga aide juridique. Pour avoir poto soki mutakufi pour ba rapatrier ye. Et senga ba papier belé l'ambassade. Et surtout kende konabiso Jani Faye azalaki déjà na récépissé mais comment il déjà expiré. Donc azonga ki lokola sans papier. Et c'est que l'ambassadeur a intervenir. Donc il y a là, la bandelle de sous ko senga mbongo te. Azaki na récépissé sango esili. Ba revela qui te voilà. Ba boya qui. Alors, donc il y a pour ambassadeur appelle sa biso conseiller juridique pour to sala na ba démarche. Nazo remercier monsieur l'ambassadeur le professeur Emile Ngoï Kasongo. Aboya qui était à Pesagibiso, monsieur Junior, où il y a une organisation pour nous faire un papier, pour un rapatriement, il y a corps, il y a des conabiso Jani Faye. Tina, il y a la brine des Alagiwana. Troisième, pour nous la moulaïté, ils ont dit que Batu mingi babetsami mabaku balobi ete bacomédien basalisi matanga sango epanzani bakaboli mbongo
babanzi mama na Janite oyo aza na Kinshasa, babanzi bana ya Janite oyo baza na Kinshasa, babanzi bana ya Janite oyo batikali awa. Nazolo bango na face du monde. Jani abalaki na Kinshasa, akendaki na mairie oyo tobengi commune. Mwasi abalaki komo na ye Sylvie Molisho. C'est elle la veuve ya Jani Fay. La Bri Nazali mama ya bana ya Jani Fay. Bato misusu babeta mabaku. Pourquoi bozo kota la Bri na makambo yo? Soki botali résultat ya autopsie oyo médecin légiste apesi bokomona adresse ya la Bri neza na kati ya comme la ville la et comment le même pas le même mercredi mais jeudi à 1h du matin, donc ça sera au Baka mercredi à 1h du matin pour Turkish Airlines et Kitaka na 23h. Si c'est tôt, sur manœuvre et salami, beaucoup qui tapent minuit. Les tabassa la babé en monnaie. Et les canards checking, ils ont la maman stouana et bimamba déballé. Colis de la colis pour comme colis. Tous ces démarches se causent un peu moins temps, donc on m'appelle 1h, 2h. Nous avons un programme Oyo, Fondation Denise Nyakero et Pessimisia Maman Denise. Mais par rapport, il y a ma famille à Djani, famille à Djani, le but aux ongles n'est pas à maman. Tout le monde dit ça, maman. Oyo, Fondation Ezui, pour la descente, il y a encore, il y a des conabissos, il y a faille. C'est un peu trop tard, vraiment trop tard. Et vous allez à Boutou, vous allez à Balali, ma fan n'a pas moi yambaye exact. Et vous avez fan ba gonfler ba tirer déjà ba drapeau ba zozela ba yambaye ba accompagner ti la morgue c'est quand tout on est au paiement pour on toute suite il y a programme. Neto za papa on peut s'en envoyer s'il te plaît. Même famille ya moko ya Jani, maman ya Jani, maman Leli. Alors bina zonga pa ya maman. Asepeli. Nandengo zueli nzoto ya mwana na ya mobali. Ndengo zozong sela ye ya fai na ye na mboka bakoko na ye. Ndengo zokoti sela ye na libulu. Medikambo oyo zotungisa ezake herbotier ya nzoto ya papa Jani ezonga Kinshasa ya mwana na ya mobali. Ezo sala ye pasi parce que vie ya santé na ye na quartier où bavandaka na état de santé na ye et ko semble difficile pour aya koyamba nzoto ya mwana na ye na 2h du matin pour air tebi que biso tebi ba ko jana air Turquie air biso to longa na aéroport les a plus de 1 heure jusqu'à Lipolo. Ça dépend ndengeni manœuvre ko ça ma démarche. Ne maman lobi na yebisa maman na senga pa maman Denise Nyakero na fondation soki boko ki ko revoir programme ya Boutou zota mo woyi soki ko ya na moyi na vol oyo yaka na moyi vol oyo yaka na moyi yango na informer ta mususu maman yebi be na epeta yebite vol oyo yaka na moyi ezalaka Éthiopien yaka moko longwa na Boutou awa et comme la journée na Kinshasa na midi les temps de récupérer corps ba démarche to ko longa sur l'aéroport ba 13h on pourrait faire un bon cortège il y a Bembe na biso il y a ndeko na biso ya fan il y a artiste congolais pour na ba fan na baza na Kinshasa et comment le même pas le même mercredi mais jeudi à 1h du matin, donc ça sera au Baka mercredi à 1h du matin pour Turkish Airlines et Kitaka na 23h. Si c'est tôt, sur manœuvre et salami, beaucoup qui tapent minuit. Les tabassa la babé en monnaie. Et les canards checking, ils ont la maman stouana et bimamba déballé. Colis de la colis pour comme colis. Tous ces démarches se causent un peu moins temps, donc on m'appelle 1h, 2h. Nous avons un programme Oyo, Fondation Denise Nyakero et Pessimisia Maman Denise. Mais par rapport, il y a ma famille à Djani,
balobi tozonga epai ya mama toya koyebisa mama ere oyo fondation ezwi mpo na descente ya corps ya ndeko na biso ya fai c'est un peu trop tard, vraiment trop tard. Et vous allez boutou, bato bakozala basi balali, bafani na ye moye bayamba ye ezate. Et buta bafani babongisele batile déjà badrapeau bazozela bayamba ye baakompagne ye ti na morgue esika ntu tone kopema bongo tozwa suite ya programme. Nde toza papa okopesanga voice s'il te plaît. Même famille ya moko ya Jani, maman ya Jani, maman Leli, alobi na zonga pa ya maman, asepeli, na ndengo zueli ye nzoto ya mwana na ya mobali, ndengo zozongisela ye ya fai na ye na mboka bakoko na ye, ndengo zokotisela ye na libulu. Mais likambo oyo ezotungisa ye ezake herbotier ya nzoto ya papa Jani, ezonga Kinshasa ya mwana na ya mobali, ezo sala ye pasi parce que vie ya santé na ye na quartier où bavandaka na état de santé na ye ekosemble difficile pour aya koyamba nzoto ya mwana na ye na 2h du matin pour air toyebi ke biso toyebi bao bavoyage na air Turquie air biso tolonga na baéroport eza pour plus de 1 heure jusqu'à likolo ça dépend ndenge nini manœuvre oyo kosalama ya démarche. Ne maman lobi na yebisa maman na senga pa maman Denise Nyaki on a fondation soki bokoki ko revoir programme ya butu zota moyi soki ko ya na moyi na vol oyo yaka na moyi vol oyo yaka na moyi yango na informer ta mususu maman yebi be na ipeta yebite vol oyo yaka na moyi ezalaka Éthiopien yaka moko longwa na butu awa et comme la journée na Kinshasa na midi l'état to récupérer corps ba démarche to kolonga sur l'aéroport ba 13h on pourrait faire un bon cortège il y a Ebembe na biso il y a ndeko na biso ya fai il y a artiste congolais pour na ba fan na bazana Kinshasa nazo présenter ba mes condoléances nanga na famille ba théâtral nyonso na ba couche nyonso pe famille biologique il y a mon frère Lola, mon frère Jani, Oyauta et Koti Kabiso. Je crois vraiment na témoigner kakamuke atina na mon frère Jani Fay. C'est moi Jojo Moulex. Bisona Jani to se retrouve qui na Chic Choc Luinge ya Ngadiadia Ngadios na PC Mbote pas depuis na ilike pas ils avaient pena na mutema. Vraiment to yambaki Jani. Donc tu as mis Jani na Chic Choc Luenge, je crois à ça qui teste, mais test na simba quitté. Lorsque ça qui teste simba parce que Jani azaki jaraba jeune moko penda il ne parle vraiment pas avec moi malili. Devient gagner sur lobby, faire travailler. De na ko travailler Jani, donc travailler toujours tambola, tout kende, donc pour moi flou soigner longwa, moi makambo elongwa to azwa pina feeling na biso nde ya kosala tangu to ekolongwa nde na epsi Jani yo kolongwa te yo chikala na yedike na blessé vie nde na osenga vie le sori na blessé vie mais soki binga na kei yo ba o considérer yo mais soki yo landi biso talaka yo oyebani te ozana boulot penza te yo tikala travailler kaka biloko ngala ko travailler déjà Sarajevo yango eza na chantier de temps to ko kende isala kinga ya pasi loko ni isala kinga ya pa bisi Jani travailler kaka biloko Mulex travailler kaka biloko Mulex de Jani a travailler ngo nde abimi na Sarajevo nde mokili eyibi Jani na ndeka koti Banzonzing vraiment sali passe na koyoka nouvelle oyo je crois monde atiza konyenga na place de so Congola zali azana matanga même biso awa même nga a na kata Afrique du Sud en tout cas je dois obliger faire ça na matanga ya Jani yango no mona so plater ba me condoléances tous à la kaka makase c'est ça là vraiment à NTPC tokanisa Chic Choc Luinge Banzonzinge vraiment tous à la together
tozala together fondation Mama Denise tozala together posa koya kolela Jani mais okosala miracle ndenge nini oya obwaka ta mabele oloba outa mabele okozonga mabele mais ya koloba pene ezali te liwa ekaboli biso voyage où tozalaki bien 16 ans ata tokomona te me tozobengana me na liwa tokobengana lisusu te donc limero ya Jani esuki tokobengana lisusu te loba tolota ye tomona ye na baimage ya kala vraiment nde na présente baméconnaissance na nga nameki mpe kotémoigne moke mpona Jani Fire nzambe apambola biso.